Parce que mibali balukaka eloko bakozwa. Amen. Mibali balukaka. C'est vrai. Oui, ato bali mwasi. Botiani ba no na misapi. Yeba ke non, il y aura un temps wapi esprit ya mobali ekozala na posa eloko moko boye. Donc soki ezozwa te ebima libanda. Baoluka bisika obatanga. Hein? Bato ba libanda mupepe na ba poussière ekota bango baluka bisika ko batanga. Siko yo muto oza na kati ya ndako oluka obima libanda te nayebisaka mwasi na lobi baba bitunga wenze so mona kitunga lia kitunga salia oh alia te sunga mobali na yo soka kota kizamba po akende kobuka régime makemba sunga ya buka régime makemba bolia na ye nalingaka toujours nayebisa mwasi molili eyaka te po eboma nalingaka toujours nayebisa mwasi soki mobali azosala kindumba simba wa c'est à toi la femme ya kolongola mobali libanda koyebisa yeke papa ozalaka ya libanda te ozalaka ya kati ya ndako ozongisa ye na kati ya ndako nesiko banda kolela okoma bato nyonso to obeteli bango masolo obeteli bango mpe bolumbu ya mobali na yo nini yango azosala kokende kobima kobunda na bambanda yaya tala yo zalaka mwasi ya ndako oyebi bato balibanda mupepe na bapoussière ekota bango na miso makambo ya boye po ye bango bien yaka jebiso Regarde, oui, question wana namono tambuki mbamo. Rendez-vous chaque jeudi. Oui, chaque jeudi. Au maniolaka na ba maman. Oh, tozalaka vraiment. Tozalaka sans tabou. Oh, nyonso polele. Donc quand nyonso za nango na kati ya foyer na yo, ezala za malade. ezala kuna azongi mwana muke yaka okana moi traditionnel au côté l'église te yesu kaka toluka yango otala awa na micro d'or presse allée papa Molière ils ont ce problème qui tisaka prito fallait eloko mayo samwe Molière Chingala, to s'abonner massivement. Nga vie de loin, na s'abonner na micro d'or presse Ali. Ah, Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Bonsoir chers amis fidèles, tous les spectateurs de la chaîne Molière Télévision sur Canal+ 346. Télébusiness. Merci beaucoup d'être plus de 50 millions de nos amis fidèles téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde entier. Merci beaucoup votre émission en caractère promotionnel et qui reçoit toutes les invités de marque. C'est-à-dire quand tu es capable à répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Donc vous êtes voulu ici de passer à l'espace promotionnel de la chaîne Molière Télévision sur Canal+ 346. Zanga moto motema elinga nazana ba vouloir mais nazanga pouvoir kozwa motango motema elinga ebembe ya soso matanga teme soki abungi mokolo na tunaka ye pa ba voisin atako na sila valere pano meliwana nga nekono moko akoki pe kolela ye Pona vanana yo bamvula bien que on pandi foyer même souvenir l'équipe bebo nazo souffrir modéro vraiment pour yo papa Molière ils ont ce problème qui tisaka prito fallait eloko mayo samwe iloya ba vraiment souvenir otikelinga na balesheke bango pe bazo sekanga bazo yembelanga oya tikalisima moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkiniam bisous bye. Voilà chers amis fidèles téléspectateurs, nous débutons déjà notre émission en qualité. Nous souhaitons de joyeuses fêtes d'anniversaire à ceux qui fêtent leur fête d'anniversaire aujourd'hui et nous vous présentons nos sincères condoléances à toute personne qui vient de part de personnes chères au sein de votre famille, un ami, ainsi de suite, partout dans le monde entier. Nous vous souhaitons de nos propres condoléances. Et encore une fois de plus, bon week-end parce que nous sommes déjà vendredi, donc début du week-end. Nous sommes déjà vendredi, un certain vendredi. Vraiment, merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs, à tous nos partenaires. Alors, pour bel et bien, encore une fois de plus, débuter notre émission en qualité, nous allons d'abord nous détendre un peu et on se retrouve juste après
pour la continuité de notre émission qui est pour Jean-Pierre Matondo, King Kaboya, Teddy Redi Vantoto, Ted Deli Madimba. Ce sont nos régisseurs de la chaîne Molière Télévision. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait l'enfant maillot samoué. Molière Chingala, tous s'abonner massivement. Ngavi de loin, na s'abonner, na micro d'or, presse Ali, Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Voilà, ok, merci beaucoup. Biso wana to bandi ko Maniola Mokena bino parce que l'émission se passe en lingala en français. Mais quand on fasse notre introduction en français, peut-être parfois dans le cadre kaka, à la katia ban. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs. Botala ndenge bandeko o babeta ki porte awa lokola ba pisi ba sport na bango eleka. Merci beaucoup. Na salle de fête polyvalente Ebenezer baleka ki awa bomona ndenge babeta ki porte awa. Et puis les sous bandeko ya Senko pona ko beta porte makasi les sous na population. Il y a ville province ya Kinshasa principalement en RDC, la maladie existe. Otobengi Covid-19. Merci beaucoup na évêque Ejibaya Mampia na conférence monene oyo bandaki le 3 février jusqu'au 5. Botala ba intervenant local honorable député provincial, il y a ville province ya Kinshasa. Peter Kazadi, Ozukuna papa SP, il y a église na Kimbondo kuna, j'oublie encore le nom, SP Mbakandi, s'il vous plaît, pardon, papa SP Mbakandi, son intervention était là. Il y a moko hôte, il y a manifestation, et puis na président et assemblée provinciale, le pasteur Godempo, il n'est pas allé à la conférence, il y a une église pentecôtiste et de secouristes, évêque Ejiba et Mampia. Bota la bande kondinge baleka ki bande ko boutique d'habillement Griffe de Paris baleka ki bande copier belé babeta ki porte awana espace promotionnel beaucoup copier bande ko oyo. Bota la nano et après ndenge to promettre ki bino na bande d'annonce ya espace na biso promotionnel ya Molière Télévision sur Canal Plus 346. C'est parti. Bana na Nzambe nyonso bazali koyoka biso bana na Nzambe isenge tozala kondima munene kondima oyo mwasi oyo akala na ye nazalaki nango malgré Yesu aboyaki koyanola ye mais mwasi oyo aperseveraki na mituna mpe na komikitisa. Nazosenga bana na Nzambe nyonso ntango ozoya liboso na Nzambe ozala na komikitisa, ozala na signe ya komikitisa kati na motema na yo, yango biyano na yo ekozwama, yango solution na problème na yo ekozwama. Nasengi bana na Nzambe nyonso oyo bakoyoka biso eloko ya mutu ya lelo tozala na kondima munene même mpona mboka na biso mokili mobemba. Tala mipepe nyonso ya mabe ezali koya biso awa na Congo, bamususu bazobima te, bamususu baosambela te, me Nzambe asali biso ngolu tozoya kokumisa ye. Yango nazosenga bakongole na bakongolese nyonso tozala na kondima na kombo na Yesu Kristo, tolingana tozala na bomoko tango tokobelela Nzambe mpona mboka na biso. Nzambe akosala minene, Nzambe akokangola, Nzambe akobikisa mboka na biso na kombo na Yesu Kristo. Bon, lelo na sepela kipo eza mwa ya liboso ya mbula kotala mipepe tozo sambela pona mokili mobimba précisément pe na mboka na biso tozo sambela tango tozo mona na bina ba information bato bazokufa ba mususu ere nyonso na ba hôpitaux. Pourquoi pas soko za na mutema ya bonzambe te ndoko kanga mutema, mais soko za na mutema ya bonzambe nde yukotindika yo osambela bandai kobenda bana na Nzambe na janvier o mobimba tosambelaki mpona mboka na biso, tosambelaki mpona bato oyo bayebi biso na bao bayebi biso te. Nzambe penza alekisa loboko na ye na bisika bato nyonso bazali ngolu mawa na ye elanda mingi bolimbisi. Nzambe alimbisa mboka mobimba, alimbisa baoyo nyonso baza kati na aveuglement, baoyo nyonso bazobela mawa na Nzambe ezala mpona bango. Yango toponaki lelo toya kokumisa ye quand même. Napesa message au toko baka na osambela. Nous allons prier jusqu'à l'accomplissement. Maman, merci beaucoup. Merci. Bel et bien individuel.
soki ocomprendre ke il faut koluka nzambe il faut koya koluka ye yango mona centre chrétien Maus tokosangana 3 jours de jeûne et prière tokosambela. Pourquoi tozosambela Yesu masiya mpe ajenaki apriaki mpe Yesu aza modele mpona biso mpo aza nzambe oyo aza nzoto ya moto eza exemple ya kolakisa eke mutu mpe akogene mutu mpe akoprie mutu mpe akobanga nzambe. Bible ezoloba ete il n'a pas péché asalaki lisumu te, c'est-à-dire nzambe apesi mpe mutu kapasite ya koboya mpe kosala lisumu, nzambe apesi mpe mutu kapasite ya kolinga mpe koboya. Yango tozosenga bana na nzambe nyonso tolinga losambo ya kosangisa na kokila tosambela na kosambela nde tokomona makambo ebele ebatami kati na bomoi na biso. Balobi Mikodo presse en ligne avec Molière Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner na Mikodo presse en ligne à Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Voilà, merci beaucoup. Selon l'heure à laquelle vous allez regarder notre espace promotionnel, nous allons ensemble recevoir, ensemble avec vous, Azali prophétesse internationale. Ya kotaka na kati ya ba mama na ba papa. Ya kotaka na kati ya ba mabala ya bato. Ya kotaka na ba etonga ya bato a découvrir ba makanisi na bino na kati ya bimisa yango. Nous les avons découvert na ba chaîne ya bandeko mususu et puis to bengaki a accepté invitation na biso. C'est la prophétesse internationale Maman Marie. Maman Marie ayambi biso maboko ya kofungwamba au sein de l'église de Sikaza Kokamba na bandeko ebele ministère de la puissance, je crois de la croix, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, pas mal, je ne suis pas de l'église, mais quand même elle va me porter correction si dans le bien malam. Alors on va directement passer à la présentation, mais sans plus d'attarder, je dis un grand merci à mon patron, notre DG pardon, Gérine Malemba, c'est lui qui est notre patron. Merci beaucoup pour la confiance et l'espace Oyo. Depuis Chine, ensemble avec papa, notre boss, l'honorable député national, M. Léon Nembalemba. Merci beaucoup vraiment. Et à Maman Lembalemba, merci beaucoup. Bika Pavou, Olivier Nembalemba, tout le monde, honorable Junior Lembalemba, Lisa Lembalemba, Tosungana, puis Tozo Kenewapi. Allez, merci beaucoup à toi, tous nos régisseurs, et puis le réalisateur, Bandekono surtout, Jean-Pierre Matondo et Eddie King Kaboya. Voilà, c'est parti. Maman, bonjour et bonsoir. Oui, bonjour et bonsoir aussi. Merci. Osobela. Moussa Golia Pela. bien. Osa bien. Oui. Bien de on a bien gagné un téléphone. Ezanga. Ya solo wana. Oui. Ah, tika bo. C'est présenté dans la bande de Kobaza Kolanda biso sika sikoyo. Ezali nani azali boso na biso. Na pesi bino mbote ndenge journaliste auti ko présenter bino. Nazali Maman Marie Lokwa prophétesse na kati ya ministère évangélique la puissance de la croix. Mais na moment oyo naza international c'est vrai. Pourquoi? Parce que na okota na kati ya ba foyer nyonso ezala na libanda mboka ezala na kati ya mboka. Na okota na kati ya ba foyer. Kombo nanga Maman Marie Lokwa. Je crois que non ebele ba oloba Lokwa euti wapi. Oui, kombo ya Lokwa, vous voyez bien que non soki ka mtabali azwa kombo mobali na donc Lokwa eza kombo ya chéri nanga. Ngai moko kombo nanga Elamej. Donc kombo nanga Elamej eza en anglais. Je crois bato ba okaka anglais nde ba oyeba. Kombo nanga Elamej. Elamej est l'accéléré. Kanisa, réflexion. Vous avez d'accord congolaise, mais 100%. Ah, maman a mon école. Maman a Kassayen. Mon papa. Oui, de même aussi. De même aussi. Voilà, c'est pas pour ça qu'on est venu ici pour parler, mais tu es que solo les solo, on se côté na banda kwa batute, on komanyola à tout moment. Explique-nous pays. Avant de côté na les solo là. Nini pour ça yo Maman Marie Lokwa okota na ba mitema ya ba couple
na mitema ya papa ya maman na dimension na et puis to ko sala nonce et représenter que toujours il a sujet tel et c'est là qui d'abord ni na circonstance nini bon nakoki koloba keno naza mwasi ya libala naza mosali na nzambe libala ekutanga deja naza mosali na nzambe naza mwana na nzambe na kati ya libala je crois que non nanga na mobali na nga tobalana tozaki basali na nzambe mais satana abangaki kozala mosali na nzambe te satana alukaki akota ekokota ya satana edécourageaki ngai te esalaki ke non akota en profondeur ya koyeba pourquoi likambo oyo pourquoi likambo oyo de même ndenge Rebeka ayokaki mpasi na libumu ere aza na zemi ake koluka nzambe nzambe ayebisi alobi na libumu no oza na deux nations lorsque nga mpe naluki nzambe na bapasi nazalaki nango c'est alors que non nzambe abimiseli ngai abimiseli ngai oyo akokaki kobimisela ngai lelo oyo abimisela ngai esali ke non mabota ebele mpe ebika po ayebisanga ke non soki nazobikisa yo soki nazobimisa yo na kati ya libulu oyo naobimisa yo mpo mabota mpe ebima mabota ebele ebima na nzela na yo c'est pourquoi lelo babengi nga mwasi abombaka soki babengi nga mwasi abombaka donc soki otali moyen ya korelate eza te soki otali baphénomène oyo toviva na kati ya foyer na biso na kati ya ministère na biso ebele baresista te mais biso toresista tobima c'est pourquoi soki omoni papa atelemi azoteya baokontinue kobenga ye apôtre c'est que mwasi abombaki obetele na maboko baolanda biso partout maintenant là baobetele na maboko partout alors maman en fait okota lisusu nga nayebi ke na makomi mais yo bolinga kodefendre mosa kotema liboso ya bato te ya na chair. C'est l'homme qui va rester devant l'église. Quand on va à l'église, c'est la maison. C'est l'homme qui donne l'ordre à l'église. Mais l'autre, comme on a moi changement moquette, et pas maman Marie Lokwa. Au téléméli m'a commis, tout yo toka na angle ka ya ba maman. En tout cas, on peut éclaircir parce que va t'épeler pas en cas de confusion. Le temps de l'esprit fait les choix. Il y a vaso yo au monde awaza disponible. Il besoin nzambe zara likambo disponibilité komitika. Donc nzamba kokende koloba te ke non lokwa mwasi ya mitiki te liboso nanga mobali na mitiki na utiliser. Non, nous avons des églises sur la terre. Ah, au souci vous na makomi hein? Oh oui. Nous avons des églises sur la terre. Une église qui est basée sur la loi et l'autre qui est basée sur la grâce. Lorsque l'église est basée sur la loi, et yambi bandi et conduire bango kaka na kati ya ba loi ko sala boyete soko sali boye awa ko sala boyete ba ko continuer kana kati ya ba loi et soki oza na kati ya église o eza na grâce l'église qui est sous la grâce o ezo vivre na kati ya ngolu ya ngolu e lokotaka mutu azangi tina epesi etina donc ngolu aya na ndenga bomoto avanda na kati ya bato. Donc alinga bato amabe aboya bangote tandis que loi ebengana ki bato amabe. C'est pourquoi bisika ngolo ezali bisika molimo mosanto azali. Bisika molimo mosanto azali apesaka mitindo te ya koloba keno mwasi atelema te. Nazo tuna ebele ya mibali na lobi papa soko za mosali na nzambe nzambe nda ponaki yo est-ce que yondo ponaki nzambe na nyoso lobi na tozo écriture na mte faut que ça soit moi référence à Bible ah ezali papa ezali exemple pesi ya ngolu na loi tozo ka moi écriture oui na kati ya Joël 2 hein je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Donc, moi, vous en profitez par là. Vos fils et vos filles, la montée. Non. Très intéressante. Non. Tout ça, tout ce qui en a. Ceux qui ont fait son goulou, prochain numéro, on parlera sur ça. Tu vois le kilo pour la macabra. Ok. Moi, si à Bombaranani, et là, sujet qui est. Mobali non moi c'est bomba kalibala na mibali na voilà moi c'est bomba foyer na abomba vie pourquoi choisir cela et autres ça la makelele na ville à Kinshasa je pense que tu as reçu beaucoup des appels oui effectivement et tu es un peu moins mal à l'aise
Tu nous disais, mais pourquoi ça? Est-ce que nous allons voilà. C'est ça la cause le bien aussi. En tout cas, Marambozolo Bezayango. Voilà. En tout cas, de partout, nazo yamba, ba félicitations, ba encouragement. Mais Kofinga. Bon, na ba misusu, bazo Yo laxanine. Naza femme légère, nous kande moi ça banda na ye. Moi ça ba 20 ans de mariage. Apôtre, je sais le quoi. Voilà, les progressions à l'essentiel. Oui, oui. Nalingaka toujours na yebisa mwasi. Molili eyaka te po eboma. Nalingaka toujours na yebisa mwasi. Soki mobali azosala salaki ndumba simba wa mabe simba wa mabe lingi oloba te ka lingi yo te. Alingi yo. Mais problème ezali il faut yeba o se découvrir nini yango ko pesa na mobali wana parce que mibali baluka keloko bakozwa. Amen. Mibali baluka. C'est vrai. Oui, ato bali mwasi. Botiani ba no na misapi. Yeba ke non, il y aura un temps wapi esprit ya mobali ekozala na posa eloko moko boye. Donc soki ezozwa te ebima libanda. C'est à toi la femme. Ya kolongola mobali libanda koyebisa yeke papa ozalaka ya libanda te ozalaka ya kati ya ndako. Ozongisa ye na kati ya ndako. Nesiko banda kolela lela okoma batu nyonso to obeteli bango masolo, obeteli bango pe bolumbu mobali na yo, nini yango azosala kokende kobima kobunda na bambanda ya tala. Yo zalaka mwasi ya ndako. Oyebi bato ba libanda mupepe na ba poussière ekota bango na miso. Ba luka bisika obatanga. Bato ba libanda mupepe na ba poussière ekota bango baluka bisika ko batanga. Siko yo muto oza na kati ya ndako oluka obima libanda te nayebisaka mwasi na lobi baba bitunga wenze so mona kitunga lia kitunga salia oh alia te sunga mobali na yo soka kota kizamba po akende kobuka régime makemba sunga ya buka régime makemba bolia na ye makambo aboye po ye bango bien ya jegisho Regarde, oui, question Anna. Rendez-vous chaque jeudi. Oui, chaque jeudi. Au Maniolarana maman. Oh, tozalaka vraiment. Tozalaka sans tabou. Oh, nyonso polele. Donc quand nyonso za nango na kati ya foyer na yo, ezala za malade. Ezala kuna azongi mwana muke yaka. On a un mois traditionnel au côté de l'église. Yesu kaka. Yesu kaka papa. Sérieux quoi? Bon on a aussi côté. Yesu kaka papa, Yesu kaka. Est-ce que yebi que non Yesu masi azolo balobi tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Exactement. Si réellement tout pouvoir lui a été donné, il nous a aussi donné. Atiki biso pambate. Sorotangi na kati ya Matthieu 10 chapitre 10 le verset 1 alobi ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Hein? Ko bengana milimo mabe, ko bikisa babeli, peut toute infirmité. Donc kanyoso, si le nom de Jésus oyo yebiwana, yana makoki ya ko bengana milimo mabe te oyo ngai Yesu ana makoki ya ko bengana milimo mabe. Azana makoki ya kozongisa mobali akomi mwana muke na kati ya chambre azonga papa. Là, c'est la parole de Dieu. Oui, oui. Dans l'écriture. Na lobi toza na kati ya Matthieu 10 verset 1. Oh, voilà, merci beaucoup, chers amis fidèles, tous les spectateurs. Là, c'est la prophétesse internationale, maman, je l'appelle internationale, ça n'engage que moi. Okay. La prophétesse internationale, maman Marie Lokoa. Alors, on va se détendre un peu. Total, c'est quand on est en pleine culte, il y a 6h, 12h. Dans la dimension. Non, 5 heures, merci beaucoup maman. De 5 heures à 12 heures. Et puis après 12 heures, de 12 heures à 16 heures. Est-ce que ça n'attend pas préparé pour notre papa là quoi? Bon, c'est parti d'abord et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Lilobo yese loba make
kisama. Yesu amikama mbeka po yozala monsomi. Miséricorde, bénédiction, puissance, pouvoir Nzambela Tayo. Que le manque de Jésus commence à crier. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci Chino. Tu es le seul Dieu. Seigneur, Lélo, Naye Lokola Rebecca, Zamba Bomoyo Senginga Mai, mais na sepeli na pesa pena bampate. Seigneur Dieu des armées, Naye Bikeno Souki Bakotanga Israël, Bakotanga Israël parce que Bibi na Mochopo Nangai. Seigneur Dieu des armées, Natomoli qui t'est observé là yo. Nazopambola pour le ministère évangélique la puissance de la croix. Nazopambola pour la moitié à Bombaka. Nazopambola éternel mon Dieu. Parce qu'éternel on a oyo wapi okota la mission na moto mais moto ekoka kotuka biso te. Oh Amen. Amen. Obétez Yesu maboko. Oui, merci beaucoup. Place au Paris. Je pense que aussi voilà, merci beaucoup. Botali comment ndenge mokolo wana ezalaki service à monene. Maman panza kinte ki amanyola ki moke. Na bana na Nzambe oyo ba répondaki à l'invitation na 5h jusqu'à 12h. Maman prophétesse. Na lingis kona mekana ko tuna moi moke. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez l'homme? Parce que na mono beti moi c'était makaso kolobake. Moi si Luka maele nyoso to mobile ndenge nya koki ko eloko ni bimisi elibanda po ba ko sabo senga ya mobile. Toi la femme, papa loko papa kota la biso siko na TV na etando. Et c'est kazali to pesi pe mbote. Merci beaucoup papa loko. Ya ko pesa biso mwangolu ya kokuta na maman prophétesse Marie loko. Mais quand on tel c'est somme. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez l'homme? Moi je suis l'homme. Nous avons représenter l'homme parce qu'ils ont caractère moi si mais mon bali petit. T'as laissé faire biso maman. Ah oui, papa. Et loko nakolo bakeno soki nga na lobi na lingaka te c'est basi nyo surtout balingaka te. Non, mon tram dans part na o alinga na linga. Siko na cadre basi. Na olobela basi. Oh. Basi balingaka te mobali na ye azala mobali o wapi azo baoye baye kati na ye nyonso bisika nyonso. Po eza mibali misusu bokoti ne na lopango akomo bimana na ba voisine na bana mike donc eloko wana esalaka soni penza osakana te donc yango nde ezipaka penza elongi ya mama na esika tambola mutu likolo akomotia mutu na se pourquoi po ayebi ke no mobali na nga bimaki na mwana wana donc eloko nalingaka te pa mibali yango wana je crois nalobeli mpe basi nayebi ke yo mpe mama olingaka te bongo donc olingaka te mobali na yo na ndenge bapesaka o respect oyoka keno abimaki na mwana wana esalaka bien te génara makasi elongolaka mwasi ya ndako courage même ya koloba avec arrogance c'est ça mais pas mibali basanta nini naobeta na nga naoleka beta na yo leka mais yeba keno bavaleur ezokita nazozongisa o sikoyo na kati ya proverbe 6 Proverbe 6, 26. Le soro continue au bandika kana 26 tiko kita. Na osimbara point moko. Celui qui va vers la femme prostituée se partage à un morceau de pain. Mobali oyo azokende pa mwasi ya ndumba. Akoma keteni ya lipa. Atozalaki mobimba okokabwana okomi ndambu nda. Et na bato ya molimo bayebaka bien ke non mwasi ya ndumba aza bisiko wapi bakendaka kotoka sikoyo yo mobali osali oke kokota na ndako ya mwasi ya ndumba me oza moto ya molimo te yeba ke non bato ya molimo nde bakoya kotoka ya yo donc yo ozobima osisi kokushe na mwasi ya ndumba mobali oyo aza molimo soki akoti akushe na ye adepouye nde yo c'est pourquoi mibali ebele bazalaka soki akushaki na mwasi moko quelque part a sentir makambo na ye nyonso tu efinani ebebi okomo oloba na mwasi ya ndako keno oza ndoki naomona te bisika okendaki kokota okabaki moto ya molimo ayaki na nsima na yo
akoti mpe wana bimi na oyo ya yo. Donc bato bayebi secret ya vie bayebi que non la femme prostituée aza muto ya pesa kasa kaba vie na ye pona ba misusu. Siko yo muto mobali oza molimo te. Okoti pa mwasi ya ndumba. Okoti nzoto ti. Oke kotika mutuka. Oke kotika bomengo na yo. Soki muto a molimo aye akoti. Yeba que non erazo kota zo bima bimi na mutuko ezalaki ya yo ekomi ya ye. Yo koto musale beba te baby. Ce sont des secrets au wabinazo bimisa po nzamba yebisaki nga lobi makambo eloba makanase c'est tellement likolo anda kuganga loba. C'est pourquoi nazo loba. Et loko na lingake pa mobali te eza ba légèreté ya mobali wana. Donc mobali ovande esika nyonso kokom il faut linga mwasi oyebi ye. Mais kaka bino pe basali na nzambe bote ya kabiso mwasi yo pe ya libala soki azoyiba pe libanda amemaka pe CCRS na kati ya ndaka libala. Mais lelo nde nayoki kaka ya mobali nde pe ememaka mwa CCRS. Déjà pour ma toute première fois. Okay. Mekana koyema ko manuela sous moi bien to comprendre dans la version à moi si. Tala nazo lobela. Déjà si non shit déjà. Oui, nazo lobela mingi na tina mwasi. Oyebi mwasi na kati ya foyer ezaka kaka mobali te nde mutu akokomisa libala ezala esengo. Eza pe kaka mwasi te. Mais eza bato mibalo wapi baza na conscience ya eloko bazosala. Basanga tosangani mpona nini. Ya Bible ezoloba ke non soko ozwi likanisi ya kotonga ndako vanda nanu tala nanu bozwi na yo de peur que non obande bongo suka na nzela. Yo mutu osengage po obali okotisi mwasi na ndako. Moïse na notion ya mariage te. Osala ni osuka na nzela ti. E oyindela yo ti. Papa, ezala mwasi, ezala mobali. Donc bango mibale baza na capacité ya kokotisa bonheur tout comme pe malheur na kati ya foyer na bango. Bango mibale. Bango mibale. Ezana ba misusu. Ezali na écriture moi explicité partout wana. Bon, to côté en profondeur c'est moi écriture kaka. Ce que ezali. Ce que ça te toleke. Ya ona loba keno to côté en profondeur mukolo misusu. Voilà. Allez, Manuel a écriture ezali. Et na kati ya foyer nyonso. O wapi mwasi ayebi ke non, mobali o azayanga. Tala mukolo aliboso bokutana na mobali, ozana eloko santaki. Eloko wana osantaki nde mwasi abombaka. Pourquoi? Parce que na kati ya nzela ya parcours bozo sala ya mariage, eza na baeba dongolo miso bayaka batali po babebisa. Mobali na yo bandeki kozonga musala avant mais likolo ya camarade akoma ozonga 20 heures pour camarade amemaka ye quelque part. Camarade avandisaka ye quelque part. Mais c'est à toi la femme. Il y a koluka chaque fois. Ozongisa mobali na yo na kati ya nzela parce que kobima libanda ya mobali to ya mwasi e ko détruire foyer. Na mboka na biso so mobali aza na basi 1000 bakipaka te mais soki ekoboya mwasi kaka akibimi mbala moko ekomaka grave. Or babosani ke non lisumo wapi ozo partager ya makila ya ngonde. Yo mobali lorsqu'o bimi oke coucher na mwasi ya libanda sache bien que non erozo zonga so mwasi anazaki na kindoki okoti kindoki na kati ya ndako na yo. Et deux fois même kindoki ezokota na kati ya bana oyo boti eza mwasi na mutu apesi te eza makilo uti nango libanda bato molimo bamiyebi. Et nzamba lola pambola parce que nayebi que non papa nyonso olandanga il faut simba foyer na maboko. Maman nyonso olandanga il faut simba foyer na maboko. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà, question de curiosité. Otali caméra na yo et puis tout ça là, t'as la caméra na yo. Ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Pourquoi rappeler cette date? On dit papa l'eau pour que je t'aime. Ezalaka le 16 juin le 16 juin 96. Ah non, kolata nde na. Donc kolata nde na bosani mais date na yebi. Est-ce que ça na liloba moko lobela na papa lo kwati sa fait lelo à travers biso beaucoup ici liloba moko. Lilobo na lobela ete. En tout cas, na que non, plupart na lobela parce que naza na posa vraiment na produit richesse na vie na ye. Ebele na lobela na omona lilobo na lobela ete. Voilà. Merci beaucoup. Les toutes dernières questions. Serrez ceinture. Vous serrez ceinture.
Oui. Oui, napesi Grady, Josué, napesi Joël, napesi ministère évangélique La Puissance de la Croix, Mbote, napesi vraiment ba onyo surtout ba olanda ngai na mosika na libanda mboka to na kati ya mboka Bénédicte na Braza, napesi Mbote na mutu nyonso tu azolanda ngai. Et ça, pendant que nous avons enregistré cette émission du début jusqu'à la fin. Pour ça, la émission, nous avons confrères rebelles, nous avons conseils rebelles, nous avons précédents. Mais pendant toujours au moins 30 minutes, il y a le solo, mais aussi ici en côté. On a dit que nous avons tenu en côté. Me poser question, me répondre. nalingaki otuna ngai oza déjà na expérience ya makambo ya Nzambe combien de temps expérience bon expérience ya makambo ya Nzambe depuis 96 lelo. Alors, comme Souka, il y a un chrétien à Bisso, les tout derniers messages phares pour nous avoir ensemble et puis nous avons corps de Christ, nous surtout, oui, en tout cas, nazo senga na corps de Christ, place aux alliés, ezala mosali Nzambe, moi si na yo a compliqué yo o kokate. Donc komi pembeni ya rotika, ya rosundola, kotika yete. Tinda ye pa moi si abombaka. Tozalaka à chaque lundi tozana femme habile ezali intercession ya ba maman nyo surtout ba na cas difficile. Et toza na mardi femme de distinction, toza pe na jeudi o tobengaka jeudi chaud sans tabou. Jeudi chaud tozo kota na kati ya chambre, tobimi na salon toke na cuisine. Moi si ayebi kolamba te aya. Moi si ayebi mbetu te ndenge ezalaka aya. Moi si ayebi elenge ya libala te ndenge nini na obongisa salon na ye aya. Donc basi nyonso tout donc à partir kaka ya 17h ya jeudi to bandi déjà jeudi chaud. J'ai dit topé sakakutu batan ya ba question pe na répondaka. Oza na question na yo ko poser yango parce que ko sunga basusu et opposer yango na répondre. Nazo senga vraiment na basi. Yo muto lele belé. Ezala ba maman, ezala ba papa boya. Na kati ya ministère évangélique La Puissance de la Croix toza musikate. Toza kaka vers poids lourd. Na 13e rue poids lourd limité. Na limité kingabwa isa donc soko komi kaka na place o wapi rail est traversé poids lourd okiti wana en tout cas otuni ata mwana mukie moi si abombaka za wapi mama Marie lokwa ba okumba yo ti place église ça numéro nanga téléphone ezali 084 33 19 379 et puis na yambaka chaque mardi de 12h à 16h nazaka awa. Chaque mardi de 12h à 16h dans une église, nazo yamba mutu nyonso. En tout cas, naza responsable. Na ebi ndenge nini na s'organiser kapo na cha mutu nyonso à l'aise. Oh, très bien. Voilà. Merci beaucoup, là c'est juste pour s'amuser. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre traité avec la prophétesse internationale. J'étais notre maman, prophétesse internationale, maman Marie. Merci beaucoup, plein succès à vous pour Koyambabiso au sein de votre église dans le ministère La Puissance de la Croix. Voilà, merci beaucoup, chers amis, fidèles téléspectateurs. Un petit rappel, notre émission, c'est chaque vendredi à partir de 17h30 et la rediffusion, c'est chaque lundi à partir de 11h30. Merci beaucoup, chers amis, fidèles téléspectateurs, sur Molière Télévision, Canal Plus 346. Voilà l'avantage. L'espace Nabiso Oyo na Molière Télévision. Autant la Malokwa na Kinshasa, autant la Madano province, autant la Mabé partout à l'étranger. C'est grâce à Canal Plus 346. Merci beaucoup à mon DG Géry Nimbalemba Bika Pavou et encore une fois de plus à mon patron, le représentant légal de la chaîne Molière Télévision. Oui, c'est analogique et puis ils ont Canal Plus 346. Mais il y a des programmes différents. Donc, merci beaucoup vraiment pour la confiance à tous nos partenaires. On va soutenir la émission au Télébusiness. Merci beaucoup à tous nos invités de marque. Veuillez nous contacter sur ces numéros. Nous avons bel et bien placé en bas de votre poste téléviseur. Vous nous appelez, nous sommes disponibles à venir vous soutenir
Si vous avez besoin de sport nabino, de annonce, de conférence, d'activités culturelles, les jeunes vont s'organiser, tous allez disponible pour nabino. Bon, bengi biso, tous allez wana. Qui commence bien, qui finit bien. Nous vous retrouvons au prochain numéro. Merci beaucoup pour la réalisation. Jean-Pierre Matondo et King Kaboya. Allez, bye.